innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe zali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Mardi, et là, merci pour vous aider sur la télévision. On a vu pour la colonne info. Lingala, journal, il y a peu pour le peuple. Tout pour la journée pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fongola qui m'okola lundi 14 août 2023. Table ronde, tête de siège, il y a province Ituri, il y a Nord Kivu, sur le canal Kivu, on a salle de congrès, il y a palais du peuple sur place. Témoin événement Nadi Nassona. Liboso ya ba différents animateurs ya ba institution ya mboka parmi bango tomona ki bongo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo azalaki accompagné na quelques membres ya gouvernement na ye pe bato ya ndenge na ndenge. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé ba circonstances oyo epai wapi a proclamaka mesure exceptionnelle na mois de mars 2021 situation exceptionnelle na partie orientale ya mboka ezo caractériser insécurité moko persistance oyo esali déjà 3 décennies na ba menace moko certaine na oyo etali souveraineté nationale pe fonctionnement régulier na ba institution yango a s'imposaka pona ko proclamer état de siège na ba province ya Ituri pe ya Nord Kivu. Président de la République a expliqué que activer dispositif constitutionnel na engagement pe détermination pour na ba menace grave pe ko sécuriser population pe ba bien na bango nyonso wana na bitse moko ya kotia kimia e umela libela na ba parti oyo ya mboka. Na masola Italie Assemblée nationale aussi ma question écrite qui vont adresser donc lundi 14 août et pas ya vice-premier ministre ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula pour na Italie masolo ya passeport wa ke auteur na yango ezala ki bongo honorable José Mufula héritier ma opinion avec une précision. Nangambo ya Assemblée nationale honorable José Mufula a commis question pour na vice-premier ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula pour na makambo Italie rareté to pénurie ya ba passeport na République démocratique du Congo ezali mingi na article 179 180 ya règlement intérieur ya Assemblée nationale
député national José Mufula élu à Goma a déposé yango lundi 14 août 2023 na bureau ya ba courrier ya président ya Assemblée nationale Christophe Mbo Sonko Diampwanga question écrite oyo ekomami epai ya vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula en rapport na retard oyo ekomi enregistré mikolo oyo pona livraison ya ba passeport retard oyo ezali konyokola ba contribuable congolais mingi penza ba malade oyo ba koki kokufa ba étudiants oyo bazali bloqué na ba démarche administrative pona José Mufula situation oyo ezali kokende bongo na encontre ya volonté ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali volonté ya ko faciliter na ba citoyens congolais accès na document oyo identité à voyage mingi penza réduction ba frais ya promptitude na oyo etali livraison ba passeport kasi réalité sur terrain ezali mususu ndenge eli ya Goma atalisi bosimba question ba disposition oyo totangi règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale na période ya ba vacances parlementaires député national a koki ko initier question écrite na suka initiative ya contrôle parlementaire. Tout d'abord, on a solo CENI pour l'ensemble de la publication liste. Il y a des candidats recevables et irrecevables pour la députation nationale. Le secrétaire exécutif national, il y a CENI, il y a celle qui vont réunion à Kafuna, la CG au central électoral. Stéphane Skande, héritier, ma opinion, ma précision. Nasima ya publication ya liste ya ba candidature recevable et irrecevable na députation nationale président ya commission électorale nationale indépendante Sina Mokuse oyo de Nikadima asalaki secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani asalisaki réunion moko ya kafu opérationnel mokolo ya samedi 12 août 2023 na siège ya centrale électorale réunion oyo et regroupaki ba directeur ba secrétaire exécutif provinciaux présent na Kinshasa pe quelques cadres na réunion oyo bango ba évaluer ki opération ya réception pe ya traitement ya ba candidature na députation nationale pe secrétaire national exécutif a pese ki orientation pe d'instruction claire pour la suite ya processus électoral secrétaire exécutif provincial ya CENI Sud Kivu Godens Maeshe a expliqué que na qualité na bango ya ba secrétaire provinciaux oyo bazali présent na Kinshasa bayaki na séance de travail oyo bango nyonso ba se sentir réconforté après avoir kosala mosala moko ya makasi d'abord pona oyo etali révision ya fichier électoral pe lisusu la bureau ya réception ya ba traitement ya ba candidature BRTC pona députation nationale après mosala oyo plénière ya CENI asatelaki avant ya ko rendre public ba liste ba parti pe ba regroupement politique longo na ba candidat indépendant oyo bazi ba siège ezali réunion opérationnelle présidée na secrétaire exécutif national bango nyonso basalaki ba point pe évaluation ba opération oyo esalemaki na ba BRTC pe ba repérage ya ba centre de vote bango nyonso ba renvoyaki terrain pona ko examiner ndenge nini ko mema résultat moko ya mosala malamu na oyo etali repérage ya ba BRTC pona ba scrutin na députation provinciale pe ba conseillers communaux. Couple présidentiel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longo la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi Bango ba remetaki mokola samedi 12 août na chapiteau ya cité ya Union africaine ba bourse ya ba lauréat pour la année 2021-2022 na cadre ya programme na bango excellence ya 4e édition Stéphane Skande ba précision. Et c'est qui bon 4e édition, 58 finalistes, il y a bas secondaire, il y a année 2021-2022, basu certificat, il y a famille excellence, il y a lauréat ou bako bénéficié, na bourse d'études universitaires, il y a 5 ans, na République démocratique du Congo, topé na libanda ya mboka, dengue 3 précédentes éditions et salemaka, cérémonie à Kitoko, haute en couleur, plein d'émotions, et c'est qui organisé na fondation Denise Nyakero Tshisekedi, na présence ya ba lauréat ou balekana premier ministre Jean-Michel Sama quelques membres du gouvernement ba parents ya ba lauréat pe invité ndenge na ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo présent a salué l'initiative oya première dame oya comprendre vision na ye pe azali kosala na ndenge na ye pour mobiliser les partenaires et programme Oyo a estimé que le gouvernement et Sengeli a formalisé partenariat public
public privé na fondation Denis Nyakero Tshisekedi afin ba accompagner programme oyo pour na étendre ba capacité na ngambu na ye distingué première dame Denis Nyakero Tshisekedi a réaffirmé accompagnement ya ba boursier alandaki na bokebi ba témoignage oyo ba bénéficiaire basalaki excellence ya bisika nyonso boza Denis Nyakero Tshisekedi azangaki te koloba na ba boursier balanda ba trace ya bandeko na bango na ngambu na bango ba boursier ba remercier ki première dame na initiative oyo ya kitoko ya excellence ya ba diplôme ya reconnaissance na 2 écoles ya capitale au ba pesi déjà 10 boursiers c'est-à-dire collège Boboto na complexe scolaire Lupio. Pour un rappel, programme excellence ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi ezali ko compter bisika nyonso ezali 241 boursiers dont 59 na République démocratique du Congo, 35 na Maroc, 42 na France, et 5 na États-Unis d'Amérique. Honorable Lebe Mupia Florent, député national élu Yafunaye, a inauguré Kimokola lundi 14 août passerelle moko oyo autaki ko réhabiliter ngokuna na Kimbangu 2 na commune ya Kalamu. Domi Bendolo Ngwanza Ruth Kindu bazaki na compte info ngala. Bana ya quartier Kimbangu 2 na commune ya Kalamu bazalaki vraiment na esengo ya makasi lundi 14 août komona molobeli na bango mire ya lamentation ya bana funa honorable Florent Lebe Mupia kokita ye moko en personne na ko inauguré parcelle oyo bozali komona na avenue Ngiringiri Banzembo esengo na miso ya bana ya quartier Kimbangu de pambate honorable Florent Lebe azali toujours mal à l'aise ko yoka moindre difficulté à circonscription électorale na ye de yango wana tango ayokaki likambo na bango ya pan oyo ayaki komipesa pona ko réhabiliter yango oyo free emonani na sima inauguration bana Kimbangu de balobi honorable Florent Lebe vanda na yo tasepeli makasi pona komona makambo oyo komoko sala mboka na biso oyo bato volontaire boye bazala soute zamba zo lukumu na makambo to mona donc to moni que volontaire mboka ezali pona bato basala misala oyo toko sepela ye makasi toko pesa ye bia ebele amata pena po to dit que plus tard on sala biso ya mingi la sepeli mingi neke honorable aye pour renouveler biso pont ezaki ya kokufa tozaki ya kozinda mai kotonda sikoya komatisa oyo ya likolo tosepeli makasi akontinue kaka kosala mosala wana asangisi nyonso yango tolobake mpona ye nzambe alekala kopambola ye moko honorable Florent Lebe molobeli ya bana alimbolaki boye nazali ya bino tala yo ekolela ya makambo ebebi nakaye motema te nasala programme ya korepare pont oyo ata ezali pont ya moke me pilipili ya moke mpe eswaka yango nasali bino na renouvele pont oyo na rekape yango po permettre bino banso na kotambola malamu kosala circulation malamu bana baya kotanga classe awa na ekole oyo bana funa balobi espoir na bango toujours na moto moko ezakaka honorable Florent Lebe Mupia toujours na cadre ya Corée dynamiser ba cellule de base na ND Victor Bosoko azalaki bongo week-end eleki na district ya Tchango bolanda reportage ya Edi Mbandi na commentaire ya Michael Bristoto bobenga ye l'infatigable po aza kotika tan soko moke te moto esangisa pression na chaleur ye nani les fils de Dieu Victor Bosoko ekaka bakisela la machine d'attraction de mobilisation aza boye kocontinue na opération d'identification ya bacellule de base spécialisée nyonso na objectif ya kokembisa yango elenda mpe kotia makambo nyonso na molongo talati na secrétaire exécutif national en charge de la mobilisation implantation pe recrutement ya nouvelle génération consciente nojeko na mokuse aponaki bongo journée à vendredi 11 août eleki pour na poursuite ya boulot oyo azalaki awa na Tchangu spécialement na commune ya Kimbanseke na premier site ndenge bokoki komona les leaders des jeunes ayambamaki na ba responsable ya association et les amis ya Victor Bosoku masolo ndenge mesana kokumbelango na ndenge ba professionnel elekanaki kitoko
kolongwa wana ayaki awa na deuxième site na Kimbanseke 3 tour à tour ayambaki bongo ba femme sans limite pe les amis de Victor Bosoku ya Kimbanseke 3 sima ya vérification très approfondie l'infatigable Victor Bosoku aye komona que les femmes sans limite bazana 3 cellules mokoka avec plus de 150 personnes. Pe les amis de Victor Bosoku ya Kimbanseke 3 bazana 5 cellules mokoka avec plus de 268 personnes. Pe cellule moko ndenge tozolo bawe bakalate yango pe kokota. Victor Bosoku aliaki mino avec énergie atalisaki lisusu que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde atikali seul candidat na bango na présidentielle ezali koya. Nasengi pe na ba mama nyonso tout ba papa o baza bongo ba membre ya cellule de base spécialisée na biso na kati ya Nojeko parti na biso ba se préparer pour na to réunir lisusu candidat na biso Félix Antoine Tshisekedi pour toza bongo na maponana par rapport ya ba biloba loba o ba politicien musu baza ko kanisa o baza ko loba que élection ezate bosomona que élection ezali batu baza ko se préparer toza ko milengela pour to comme na maponami to bimisa susu candidat na biso Félix Antoine Tshisekedi candidat unique la présidence de la République et la plateforme na biso ya munene Union Sacrée. Loboko pete na ye s'il est jamais. Ah, Victor Bosoku, même si on aime les gens, motema boboto boye, botela ndenga bambola ki lisusu, ba mama e ba bébé nyonso bazalaki wana na ba enveloppe lende ya misolo. Asalelo moko ya malamu pona biso ba veuve. To sepeli makasi. Na sepeli kokutana elelo parce que na pesi ndoi ya pambate parce que aza papa moko très bien très gentil. Donc, Azana Bolingo ya Batunan. L'homme du terrain Victor Bosoku a lobby ya kolembate ti ba élection ko salema a kozala toujours na terrain poye azalaka o babengaka l'homme du terrain et bongo bino bolalaka kaka. Délégation et structure na combo galaxie de jeunes de confession religieuse. On va visiter qui week-end l'équipe na commune ya Kisenso atelier ya fondation Norombungu où ils abonnent na quartier Bikanga héritier mapine miladi landu reportage. Délégation ya structure babengi bongo galaxie des jeunes de confession religieuse gajise na mokuse asbel oyo ba visitaki weekend eleki fondation to ba atelier ya fondation Nerombungu bosimbake ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso na soka ya visite oyo ba membre ya délégation oyo na nzela ya porte-parole na bango Medive Fiti bango bazalaki impressionné balobi ba moni biloko oyo nanu ba monate ba matériel oyo bakutaki na ba atelier ya fondation Nerombungu ezali ba matériel moko moderne pe ezali implanté na coin oyo ezali enclavé na ville ya Kinshasa pour na kosasire na formation ya bana na section technique biologie chimie oyo bazali kotanga na complexe scolaire Mama Pemba pe na même fondation ba se retrouvaki na ndenge moko ya kitoko na ba atelier oyo ezali différent na oyo ezwami na ba école ya nzinga ba atelier oyo ezali koyamba ba adulte oyo ba sepeli ko apprendre mécanique électricité couper couture informatique pe ba laborantin bango bazali ko pesa pe formation médicale na kati ya bulimi à savoir na kati ya oyo nyonso ezali koleka kati na formation na bango na occasion wana ba visiteur oyo ba remercier ki pe ba féliciter ki initiateur ya fondation oyo asali mosala moko kitoko pour na bilenge ezali œuvre moko social pe philanthropique honorable Nerombungu asali boye na cadre moko ya koluka kotombola éducation pe ko permettre ba jeune nyonso ba yeba na kosala mosala na ndenge ya malamu ba membre ya GAJC bango asbel oyo ba sepela ki na opportunité pour na ko lancer appel moko pathétique na ba jeune nyonso ya commune ya Kisenso pe ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa en général ba yeba na kosala sa ba instruction na ba atelier oyo ezali vraiment bien équipé na ba matériel ya sika pe ezali biloko moko ya motuya po ete ba yeba na kozala former pe bazala utile na société enfin qui va contribuer na développement ya République démocratique du Congo bosimba ke kaka na atelier oyo la Masole Italie Redisha Bake 29e édition ya campagne d'évangélisation il y a communauté famille chrétienne qui clôturé mokola samedi 12 août na thème famille chrétienne soyez actrice du changement dans le monde. Christian Kengebeni héritier m'a puni bas détail. Communauté famille chrétienne et en mon nom personnel je déclare close la campagne d'évangélisation de la communauté famille chrétienne 29e édition et je vous remercie.
Namalobaya Grand Berger, Léon Otolo, neve édition ya campagne d'évangélisation ya communauté famille chrétienne et Silaki Malamu, na sengope ba bénédiction ebele, na bana nyonso ya Mama Maria ya communauté famille chrétienne. À titre de rappel, nyonso ebandaki le 7 pour na se clôturer le 12 août 2023. Ba prédicateur ya ndenge na ndenge, ba lekaki pour na koloba na part ya mokonzi Yesu. Boyi na ba soutien ya ndenge na ndenge, pe thème général ezalaki famille chrétienne, soyez les actrices du changement dans le monde. Oyo ezalaki tiré na Matthieu chapitre 5 verset 11 à 16. Kaka na 29e édition oyo tomona ki pe surprise détail et salemaki ezalaki bongo boye ya épiscope ya lokumu Papa Fridolin Ambongo. Oyo alobaki boye. Non seulement pour valoriser famille, mais pour salisa mabota pona kotongolo na bozindo tina ya libota lisante. Sombele suka bisangande ezalaki samedi 12 août na célébration eucharistique et paiwapi mokonzi Yesu amimoni samaki yemoko orateur du jour asukisaki na kolobake soki olingi changement na yo pe na mokili tia mokonzi Yesu na centre ya vie na yo. Message oyo ezalaki reçu 5 sur 5 na sima epesamaki nzela na adoration et paiwapi célébrant principal ezalaki bongo Père Christian Tebenge, aumônier ya communauté famille chrétienne, bougie na maboko, losambo na monoko, mokonzi azoleka, elonga na ba famille na biso. Bosimba Kena 2024, rendez-vous et Zomi Bongo, na stade de martyr, pour na célébrer 40 ans ya communauté famille chrétienne, p 30e édition ya campagne d'évangélisation. Famille chrétienne, Kangama na Yesu ti na suka. Congo pour Christ, CPC la Mokuse Longo, un évangéliste international Jean Scar Kizamina Kibila Bakoza na stade de martyr 18 août au dimanche 20 août 2023. Jadine Malembe, reportage. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ? Avec l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir de 12h Ngenga, na stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 na stade de martyr. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Taureau. Ah! Pour la CPC 2023, Gana Zangate. Université catholique et archidiocèse ya Kinshasa Omnia Omnibus bango bafungoli ba porte pour l'inscription ya année académique 2023-2024. Nadina Sona Stéphane Skande, reportage. Chers parents,
chers finalistes ya secondaire P humanité, chers étudiants bino nyonso oyo bolinga formation universitaire sango malamu oyo ezali nde pona bino yoka université ya archidiocèse ya Kinshasa, université catholique Omnia Omnibus bafongoli déjà ba porte na bango pona ba inscription académique 2023-2024 pona ba faculté oyo, faculté de gestion, management et développement, faculté de sciences de bio-ingénieurs, faculté de sciences et techniques, faculté de sciences informatiques, faculté de sciences de l'information et de la communication, faculté de théologie, faculté de philosophie et histoire, faculté de santé publique, faculté de sciences politiques et bonne gouvernance, faculté de droit. Bokoki koleka na ba site na bango oyo pona kozwa ba formulaire ya ba inscription pe ko déposer ba dossier na bino na rigini kuna pe ezali ba bureau administratif na bango soki ozali kaka na rond-point Ngaba tuna paroisse catholique Reine des Apôtres ozali mobimba na Omnia Omnibus na commune ya Ngalema référence Kitambo magasin otuni paroisse Saint-Jean 23 na grand séminaire théologique na commune ya Kitambo référence centre catholique Nganda grand séminaire philosophie Saint-André Kagwa na commune ya Kasavubu site ya Sayo référence ex-IFAD bokanisi esili ten Omnia Omnibus apesi bino possibilité ya kozwa pe ba inscription en ligne okoki ko remplir formulaire na yo kitoko bisika ozali sans que o se déplacer kota na internet pe beta site oyo www.universitéomniaomnibus.com tope obengi bango na numéro oyo 083 14 45 562 esilika kate Université Omnia Omnibus a bombeli pe bino système ya LMD licence master pe doctorat Omnia Omnibus ezali université ya science conscience pe excellence awa soki osilisi okobima na bafongolo ya misala nyonso na maboko na yo bosala mbango po awa ba place ezali limité. Soyez le bienvenu. Nous avons deux communiqués nécrologiques au Bolanda leur tournant. Famille Kachunga, Nicole Apendeke, Michel Kachunga, Clara Kachunga, Julie Bibi Kachunga, Bobo Kachunga, Joël Kachunga, Pembuyamba Jean, Bazana Maomakasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani liwa ya mwana na bango pendeko na kombo ya Chichi Kachunga oyo akufaki uta mokolo ya samedi 5 août 2023 eleki sima ya bokono ya tango molai. Boye programme ya matanga ezali boye mercredi 16 août 19h veillée mortuaire na résidence familiale oyo ezwami na 5e rue numéro 237 bar 24 na cité verte na commune ya Selembao. Jeudi 17 août 2023 9h sortie ya korto pe bobimi ya nzoto ya Mowei na morgue ya centre hospitalier Monkole oyo ezwami na commune ya Mongafula pe yango ekolandama na recueillement. 10h bokundami ya nzoto ya Mowei na cimetière ya Mingadi 2. Boye na 14h rafraîchissement ekozala bongo na résidence familiale. Ticket eliyebisi oyo ekomela bato nyonso bayebaka Chichi Kachunga molimo na ye epema na kimia. Famille Kimbaki Baba elongo na Ladi Landu oyo azali bongo cameraman collaborateur na Info Lingala pe cameraman ya honorable Neron Mbungu membre ya cellule ya communication na ye bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani liwa ya mwana ndeko pe noko na bango Kimbaki Modeste oyo akufaki depuis le 11 vendredi eleki na hôpital l'amitié sino-congolaise oyo ezwami na quartier 7 na commune ya Njili. En attendant programme ya matanga bana kosalema matanga ezali kosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Lubuzi numéro 17 quartier 4 na commune ya Njili. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Kimbaki Modeste.
bozala ki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple ceux qui vont sepela ki na journal en plus merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra zaki bongo assister na Orly Makopo concours rédactionnel Jadine Malembe Willy Ngela Naomi Wonda héritier mapinde mi ya superviseur qui journal au montage Simon qui fait Fabrice Lundombi ngala bino topsani rendez-vous donc la vendredi au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodikoko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi